Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Voilà, chers fidèles internautes, Mbote na balandinyo, ça tindika vraiment. Merci déjà la confiance vous paie ça tindika. Oh Isabino Christina Radjabou. Vous avez qui belé retour par rapport à Yandeng Christina Bandomo na teza qui santé dérangeant qui mais toza toujours wana na kati tindika kaka pona bino ko sala bino musala ndeka bolingaka nazana fils mukoko to solana par rapport à la sortie officielle il y a les bâtisseurs et puis mambo belé to développer à na kati ya mission na bino bolanda biso bandeliti suka pour comprendre les soloni to eli bino mbote fils mukoko mbote radia moi c'est Mswahili bonne santé santé moi bien. Moi bien par rapport à nini to banana par rapport à la santé na yo to kai ki osaki accident expliquez monsieur Zalende. Ouais na ça y a accident na banda ya limité na la likolo ya moto bon babis mwe ala na Kishasa babenga ngo esprit des morts et y a que touti moto na bambani na zui fracture na niveau lokolo et puis si batongi na moi problème na niveau mutu et senga basa moi ba contrôle na niveau scanner mais nzamba batela eka po ayebi na mambo ebele po na Congo quoi donc ezake naza vivant donc moi ba malaise mais les devoirs obligent na ega na répondre na ba question pour na ba imboka. Voilà, chers internautes, boyo ki bino nyonso bolinga fils mukoko boyo ki asala ki accident, boza un numéro na et puis na sous émission on peut sous numéro na pour bo bengaye, ça là vraiment bien. Fils mukoko to le kana voyage à Fachi na États-Unis, akenda ki États-Unis, to moni ba photo, to moni ba image mais to moni président Trump ayamba qui était ça par rapport à né. Ouais, Fachi akenda ki États-Unis, ezala une mission akenda ki ala ya kutana Trump te. Mais batu bazana o babengi ba comportement quoi batu ba mesana na ba comportement ya ba pays d'Afrique au ba président de la République ba jouera avec tous les 11 maillots dans un terrain de football. États-Unis ils ont ba département donc facha kende ko solana ba homme d'affaires ko solana ba milliers ya ba financier makambo sali et botimvuma parce que redynamisation ya ba relation na biso na États-Unis et salami FMI déjà ezoya na cadre et ya na moi ma solo donc c'était ça pour la rencontre na monsieur Trump je crois bien l'état congolais na l'état américain va organiser au babengi sommet des chefs d'état et go salamaka au moment opportun mandé zana mwa moulai donc batu ezara bato ba polémiquaire nde bazo linga baloba makambo wana biso tokenda osa tourisme te facha kende nde vraiment
kosolola makambo ya bebola ya santé donc solo li on a ba acquis les droits donc c'est ça les problèmes. Voilà, cher internaute, bino moboyo ki ndenge fils mukoko a solo la micro na biso par rapport ya Sénat to moni président sil kolongo la mesure wana wazwa ki a suspendre installation ya ba sénateur corrompu mais to moni enfin ba s'installer au Lobani. Bon, les premiers ça Sénat corrompu wana ba s'installer parce que et koka ko bloquer machine. Gouvernement il fait bima ezo senga des chambres ezala. Ba juge ba lobi non tika ba on ba kota. Mais biso tozo continuer procédure d'enquête. Tout le monde en mboko radiabu muto akoti ba bengi honorable mais il y a quelques jours. Ba e ba bimisie ke aza valable été. Et bela ba sénateur o ba pesaki mbongo. Beaucoup monde en justice na fin des comptes ce qui est statué sur ba kana bango ba kozala sous ba sénateur te. Donc atiki on rapport na kotika machine zala opérationnelle et permettre tout aboutir na sortir gouvernement. Voilà, cher internaute, que tous les capés problème nini tout n'appelle sous pour yeba yona Jean-Marc Kabound ozo elanine bozo bendana ko bendana zanine. Bon, moi personnellement na un problème tina Jean-Marc Kabound. Problème ezara vérité, la vérité blesse. Pe batumisu bazo comprendre te que Jean-Marc Kabound fils Mukoko Fachi pas na costume à président. Augustin Kabouya batu belé bazo yebate que biso tout oza o babengi beriti a Tshisekedi. Tshisekedi avant kufa abenga rande biso ndenge yezo abenga les 12 apôtres alobinga na lingina chikabino atikela biso parti. Ndenge Tshisekedi atikela biso parti mutu moko akokomisa parti likelemba te ke yalia mutu aliboso aboma likelembango wana ngana otika ondima ngote pengana kotika la jamais kondima fatia zuba poste apesi yo alobi na yo ke traiter ba dossier ya ba combattant oye langai ekomi ke o memi ba dossier ya batu moko boye o na lobaki bazo lumba pas même solo ya UDPS bato to yebi ba se retrouva soki ba 6 ozo comprendre ngana ko lingango babilo kwa bongo te yango nde d'abord l'air makambo ba député Salami ngana lobi na retirer confiance nange pa Jean-Marc Kabound eza opinion na ngai na retirer confiance c'est-à-dire na tiango sous réserve basa l'enquête po ya zolo bo na zalaki na ba il n'y a jamais eu de mauvais troupes ba député ba lia kambongo wana basa l'enquête soki enquête esili na kati Kabound aza innocent na kozong c'est confiance mais nazo regretter kaka ba master misusu ba cadre misusu ba nationaux tellement bango bazo comprendre te que pouvoir ango ezande ya biso peuple ba comment que vanda na veranda Kabound banda tongo ti pourquoi moi siné so auti wenza koti balobi lelo ba kolia matembele lobi so auti wenze ba kengeli ba bi lelo kolia dongo batu wana ba komo linga bazwa o ba bengi ba zel ya koloba nanga gardien du temple ba bandolo ba n'importe quoi neti ba Sankara ba bandolo ba n'importe quoi ngana zoyebisa bango tokenda na ba marche awa ba parlementaire debout bazala na ba marche tokenda na ba marche awa Fatia zala na ba marche tokenda na ba action pacifique Kabound zala na ba marche oyo bazoko moloba wana ba jour ba marche ba kosaka radiabu ke bazobela ozo comprendre lelo ba komi kolinga koloba pona ba poste moi je ne peux pas aller commander poste et pas Kabound ozo comprendre je ne peux pas même aller commander poste et pas Fachi po bukonzi yango oyo eza ya Fachi te eza nde bukonzi na biso peuple biso moto oyeba ke oyo aza makasi na boye
c'est inadmissible ya komona batu moko boye so ba pêcheur à Tanganyika ba uti so ba Kalemi ba ya kosala na place ba parlementaire debout. C'est inadmissible ba représentant na biso ya ba IDPS na niveau extérieur ba ya bazala négligé net ba papier hygiénique. C'est inadmissible nga lobi bongo mais nazolo ba boye bato bazoya na makambo polémique entre ngai na Jean-Marc Kabund batika na bango po makambo yo nazoloba eza puissance de la vérité ba etufaka ngote pe en plus de cela ngana etoza na problème te ya sala makambo na ye nazosambela nzambe akoma soki vice-président ya parlement po atikela biso parti po tomoni pe longine mingi c'est-à-dire tomoni nga pe nakokoma secrétaire général à UDPS naza capable po na ki secrétariat général ango ba inventaka na bango avion te naza capable ya kokoma secrétaire général à UDPS pe na komisa UDPS pas une force politique mais na komisa ngo pe une force économique nazalaka na vision na nga moko boye po naza pe parmi les futurs candidats na présidence na compte à UDPS. Voilà, cher internet, bino mombo qui question mususu elinga na mutu fils mukoko okenda isu na base te na temple kuna okotara lisusu te ba émission ming pour sala isu kuna te on dirait ba pesa moi carton moko soit ba pekisa okota kuna on dirait moi problème le bel so vérité zani Radia Boza kopekisa te mais l'homme prudent voit le mal de loin. Ezali lelo so ine toyoki genga fils mukoko na kufi et ça le seng. Et ça le sengote na vandi bona mona mutu moko lotelinga na Brazzaville ba empoisonner nga les mêmes jours deux personnes à Kinshasa ba lotelinga ba empoisonner nga il faut nazala prudent j'ai stoppé moi koyaka na permanence po na idée que na mekana ko contrôler na eba makambo yango eza nini mais nazana nga na limité mission tozo sala ngo na limité donc na lupango Tshisekedi les problèmes ezali ndenge zawana makambo ya UDPS pe kokanisaka ke soko zoyaka na siège yango nde UDPS wana mikosi to yebite tozalaka na mutu moto bengana na UDPS Mubaki abanda oya limité te Mubaki abanda ko sa makambo ya UDPS epa na ye na Kanrish ozo comprendre ngana minito nde nazabo même na ke Singapour même na ke idiot fana kikwiti so na bandika koloba batu ba yoka ke mwana Tshisekedi mwa yakia dans ça ne sert à rien yango nde toza déjà na position na reta ki mwa makambo wana po na batela po ba congolais baza na besoin nanga au monde ba biso ba fils mukoko so lelo na ndenge na zwaki accident soki ba nosaika ke il est mort na biso Radiabu ba mère msu ba nga ba piquer ba crise na diaspora ba kufa ponga ba adopta ngai ozo comprendre bato belé balingaki ba kufa donc epesi ke yango ndo moni ba prière ba ermo batulia ba benganga na niveau diaspora na mona ki ba prière ngwe salaka po accident nga na salaki ba tout un esprit de mort likola moto pe obimi le lozo ya ko sala interview eza blagité. Voilà, cher internet, tous les cas, les 6, ils ont qui sorti officiel, il y a ABT, ils ont qui succès ma casse, qui est belé malgré Mboula, tout le monde qui vraiment est belé, comme on a battu qui est belé, ça là qui on dit. Bon, et ça là, il a plaisir, hein, mais ça là, il a Mboula te. Les mêmes les 6, ils ont lancé ça, Maramuna Tindelagi, mais c'est Kaboun d'invitation. N'a pas qu'on a mon les mêmes les 6, les 5. A publié au la matinée politique. Pe matinée politique on a publié ba comique à koloba likambo somo. Bon ngabe na bi problème ezate to lumbanaka solo to kotala nani Tshisekedi ataka mobilisateur. Na lobi nga na kotambola pe na mobiliser batu nanga. Et puis si toyo okende na salle na ye limité nanu po il fallait na zelo komo na permanence. Na koti na permanence na oki o matinée politique eza reporté. Na lobby o reporté pour na nini au protocole à Koufina Seki. C'était tout simplement pour na ko casser activité pour
bazo lingate ngana loba mais nazo loba na batu boy. Il y a trop de problèmes na kati ya parti oyo ekoki koya ko sala neti mabe. Na koloba après élection ba gouverneur. Na koloba makambu nyonso na expliquer batu réalité. Na expliquer batu bankoyo balata pour soi-même. Na ko bimisa bango na poisa. Ozo kombo ponga na lia ke pa mutute. Pe bato bazo ya koloba ke nga na zempoli ke nazo manke kabund. Ezaneti na manke fatite. Héritage eza IDPS. Nanda kuna bino so ya na bino komosela héritage na bino ndenge ya lingi. Bogotika e Rajabu, bogotika ete. Na mini ofanda bo solola bo bandenge ni bo bongisa po elekana bien. Sko moya ofanda na mutu aneza te po mutu asali elikelemba. Ayaka na permanence soka lingi. Akomi ko préféré ko kende ko sala ba marche à santé na institut azotanga. Na ILK. Marche à santé na be étudiant. Au lieu s'occuper na marambo à parti. Vous comprenez? Toza na kati ya parti socialiste. Batala ka o ba bengi intérêt communautaire. Ba protocole ba ya kana limité. Bazata na ya sapamba te o emema bango etika bango na bandao na bango. Mais bozo sepela bino bosomba déjà ba jeep pouvoir ezana ya tongo. Fati ba jeep na somba te soka longwa ko tikango. Mais bino ba jeep po bozi bosombi yango bozi mbongo wapi. Ozo comprendre? Yango no moni na banda o lata su bagante. Na lati bagan oyo po la kisake nga nazo linga pouvoir a fati eza toujours maboko pembe. Da batu misusu oyo ba okendo sengaka ba poste. Et pas mese kabund. Batika na bango. Ngai boko tika kozwanga na mabete ponga na zolo ba vérité. Ba kombata na minito na kobimisa ona so na bimisi na kosisa makamu. Da ba kombata baza bazoyo kelaka fati. Tozo sambela kabunda kende ko sala so comme na parlement atiki la biso parti biso pe toza capable ya ko diriger. Fatia tsa secrétaire général Moussous. Parce que batu bazala mal à l'aise na niveau mo ya ko sakanate. Ba représentant bazonga poto. Donc na bandenge moko boy. Soko moni mutwa okomo lingo osala o babengi o changer makambu. Okomi komi bengati 14e parlementaire. Na IDPS tozala na 13 parlementaire. Kofi ami bengaka o balobi 13e apôtre album esala succès te. Bolo bateke lokola toza bato ya IDPS to bomba. Toko bomba kati wapi. Nzete ba redressa ngo le reza muke. Nzete deje zo tengama. Bato ba bunda. Na minito nde bazawana. Baza mwa mal à l'aise. Tolo bate. Boya oloba kinga nazo manke mutu te. Ti ba biloko bozo mona ya ba accident oyo. Mutu aza na miso a molimo akoye ba place outi. Rajabu soki alaki mutu aza na onction ya Tshisekedi te. Lem su na minito naza de na morgue. Batie drapeau à IDPS bako moyemba combattant jusqu'à la mort. Menzamba lobi te. Fils Mukoko il faut mon réalisation au ngana lo ba fatigué na ABT. Fatigué, l'avenir c'est maintenant. Voilà, cher internaute, fils Mukoko azolo bakaka vérité mais tant obi déjà accident au sali ezali sous mamba mo ite ko mamba butu tant ozo dénoncer wana il faut poser à makasi na ndenga butu. Rajabu ngana na nzambe o babengaka nzamba basakoli. Ngana sambela nzamba basakoli nzamba ya bapostolo. Okombanda nzamba moto yetumbeli. Tina sala politique ngana yebi nanga moto na yebi nanga kisite. Ata Novalgine na yebite. Ngana mutu nzambe ya oye tumbeli nzamba bangomba. O bayembaka otumboli nzamba basakoli. Otumboli nzamba basakoli boko mona ngana priya kuna. Sigo mutu abongo des fois lem sou bandeko nanga diaspora nde bakanisanga. So mutu atindeli nga par exemple $200 na longola ka o babengi
1/10 nake kopesa na église ata naza te batianga na prière nzambe ayoka biloko wana eza mpe leson bato mosusu fo bayeba soki ezala yango te nazoya kovanda nazotala na bi nakutana na évangéliste église nanga mona sambelaka na arrêt oyebi ke namona évangile uti ya pe ona uti masina bondeni est-ce kuna permanence bolambi abina otolambi te nabimisa mwa muke na pesa ye po le na pesa ye nabi bon mikolo nazoleka na butu wana so kure katani na omona ba torche te na pela ye na somba 5 torches na komo vanda na loba le mseza acto na utako sala 2 jours avant yango nde épargnenga naza na bomoi donc le problème ezali ke toza wana nzamba azobatelanga mpo naza na cause juste. Voilà, cher internaute, boki question à ce que ça objectif il y a ABT et Zanin to moni ba asbel ngui bimie belé ba ONG bimie belé na kombo Fachi. Et puis ça biseza politique à les ventre d'abord ou bien Zanin bo soutenir Fachi na secteur nini. Bon, objectif à ABT za le wa ba association touté. Lelo ba fumbo Fachi et bimi ba banane Fachi ABT za o ba lobby armée des bâtisseurs tisseredistes. Tisseredi à papa. C'est-à-dire, biso toza ba fatiste te. Et rozala contradictoire parce que Fati azaneti lik ngana azaneti Marc. Tisseredi azaneti Jésus. Ngana koma skoro Markien to lik mutalik te. Ngana Fati biso toza ba tozo tala bangamba ya père. ABT différence na ngwana. Na expliqué na discours au rotier la Batoubalanda. Na lobby ABT n'est pas comme tous les mouvements au basala ba marche de soutien. Mais ne soyez pas surpris qu'il y a comme on a ABT et ça la paix ba marche de dénonciation. C'est-à-dire ngande nazana mouvement on a sali ya ba congolais nazo yebisio le ronine. Manifestation récissari pourquoi Rajab. J'ai eu à faire un travail pendant 3 mois. Yago kende go luka bato alamuka kobongwanisa bango bakoma bato ya UDPS. J'ai eu à faire un travail pendant 3 mois. Yago kende go luka bati seredisto batika la rananda kubaleki ba o bayaka na limité belé. Même so basala matinée politique et pas kabundu jour wana. Batu balinga ibayakaka. Po bango baza bati seredista bandaku o ngana zo mema bango na activisme politique. ABT objectif nangweza kosala o babengi socialisme pragmatique. To lancer des opérations. Opération ya liboso eza o babengi Fati énergie. Tozo kendo kabola ba panneau solaire en collaboration na partenaire mo et azape moi na diaspora. To kabola on a ba zone oyo énergie renouvelable na ba zone oyo courant à la raté. Deuxième opération toza na partenaire moko oyo abandaka kopesa badon ya ba matériel médical tozo kende na Kanluka kolaksa bango bolingo président de la République semaine prochaine en obenga yo poto kabola na des hôpitaux na Kanluka ba matériel ba microscope et consort 101 francs ya Fati petoro sala oyo nazo lancer appel o ba bengi polyclinique de 13 parlementaires oyo moyena et lokomo ya muke ba combattant ba parlementaire debout ba bandoko ya kozwa ba soins de santé politique yango ne nazo lancer appel yo mutoza partout okozwa ba novalgine ba kinini ya ba côté kuna ba seringue boye ba déjà que fils muko kazo lancer opération wana. Et à part ça na kati ya ABT toza ne lokomo tozo lancer ya lutte contre la pauvreté kombo nango Banque de la solidarité citoyenne. Banque de la solidarité citoyenne wana ekozala oyo na ba cotisation ba membre tokoki kosunga mutu na o babengi crédit moko boye. Naza na vision ya kosala o babengi vraiment ko soutenir président même si je ne suis pas au pouvoir mais peuple quand même a koka ko se retrouver. To sali sortie officielle na biso toko continuer kalaté po batu bazwa po ba matinée politique ezalaka lisusu te kabunda zalane suna tante ba matinée politique ezalaka te soki bomoni matinée politique esalami
ezala po ya koloba ba makambu ko se justifier. Donc nazo lancer kalaté o babengi ba messe patriotique. Messe patriotique. Pe en plus abete za groupe de pression. Na yo muto okota ko lobi fatinga naza expert na écologie. Na yo muto ya ko lobi ke nga fatina yebi beauté. Mais soki to moni na 100 jours na secteur ba yebsa go salo salité ko kamwa to moni abete bando ganga bolongola e bolongola e bolongola e bolongola e. De biso to zawana po tozo sale loko mobo e rajabu leki na yo soka ke ko beta mwana bato azokisi. Soka sale loko mo ya mabe. Soki yo moko o condamné famille wana baeba moni ke yo condamné et atténuaka kanda na bango. La bete fera o baobi qui aime bien châtie bien. Biso mo bato ayi de pes toko veye na bato na biso ya yi de pes soko bungi nzela ke eza le peuple d'abord au komi ventre na ngai oko sambwa neti mbongo akala. Voilà, cher internaute Boyoki, pesa numéro à contact. Numéro na ngai ya contact ezali plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55. Pour na batutu baza na investissement, baza na idée ya kwa investir na Congo. Nazolo banabino boye. Boya na bino ko investir. Mais soki yo ye, okoki pe ko benga na numéro nango lobi fils mko nazoya. Soki muta ye kaka bandi ko loba oh posa l'investissement na yo wana ezo senga autant benga na numéro na téléphone. Nazolo nazo sala blague te. Benga na numéro na téléphone mutu ana ko sambwa neti mbongo akala. Parce que biso Afrique du Sud na ko yebso rajabu pour na ko sala entreprise ba futela ngombongo te. Dans la minute oyo biso toza ba bengi au moins qui gardien du temple de la démocratie wana et comme vraiment ba bengi la sentinelle de la République. Tozo tala ndenge makambo ezokeni. Nazolo bana batu boy. Même Fati avec tout le respect les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, les commandants suprêmes des armées. Soka bimi na o babengi le peuple d'abord. A commencé la loisir. Vous comprenez? Bozelate opposant na e auta na lamuka. Opposant na e ya libose ko zanga fils mko. Pona liaka nange pa na ete. Donc wana nazolo bango vis-à-vis ndenge na lati chemise oyo. Fati te mutasombela ngo. Eza bato diaspora, moi koli fils izwa. Donc nazolo babo zelate ke sobo moni Fati. Sobo moni kage a Facha bobengi ngai bobenga ngate na ndenga bangwandiste na ndenga bato lamuka. Mais bobengi nga mana réfléchir ah koto président zo sala ngote ndenge papa tikaka. Mbala moko na bandi opposition na e pe opposition na obanda contre e akokoka te akokoka ngo pété. Pour le premier alike mais aza président on azo soutenir de tout mon cœur à sepela nanga oye pourquoi linganga Fatia linganga pour nani rajabu pour na yebisake vérité batu bisu bagenda c'est Fati oza danger ngasko na ngenda c'est Fati yeba ke toza na droit na erreur te soki to gafe peuple a kotumba biso pine ngana kenda ko yebisa Fati donc yango ne na koloba na batu tout plus 243 les numéro mo international yangai soki na yambite lemsu nazana ba parlement de buto nazana ba réunion ya ABT o insister kaka okozwanga na kopesa mbote na pesi mbote na batutu o balinganga na ba o balinganga te o bolinganga te bokoya ko regretter que boana retard il fallait bo bando linganga déjà avant donc na pesi bino mbote na cadre qui le Congo d'abord est Fatinde Mokonzi.
Merci fils Mukoko, merci pe na ba internaute. Bozaki vraiment ebelé à Kolanda biso bandelti souka, merci na ba boss na ngana Londres Rifin qui sont BP Papi Kelly. Merci na sponsor officiel à Tindika Malela de London les champions. Merci na Vie Kissinger puis na maître Samim Pongo Dada Mbumba les suprêmes na Bundes mboti na batu tout au bazwaki libako Kolanda biso équipe technique Mobimba Tindika mboti na bino puis merci na musala kitoko bozo sala Junior Mbouina Simabilili merci. Fleur Diangwana, maman Elena, na kati ya Moscou, tope sope bambote, ngala mino tokutani mbala sima na kati ya Tindika.